mwa mobali mpona soki komona nani soki soba ngo nani wana na mayamba soki mpa nalaka mayamba na mayesu yebi te mama mayamba soki akoyoka message na betinga na mayamba eza mama oyo okota bana oyebi kaka bana ndenge ezalaka soki solo motema na ye ezolobaka ye te moto obota trésor pour tout mama na kombo ya jésus christ de nazareth s'il te plaît mama bolanda bisolo ya mbongo te kende bena ndeko na yo bosolola botalisa makila oswati lezala mwana vérité ke yazwaka yo boye mama na yo eza intere mama mayamba obotela mwana eza epeza nalinaka mimi aina nde na mimi akende lisusu te azoba lisusu mbasi te ntango eye likolo saki tongo akote na monoko te azobela nzambe na ye loba nde akosa kasi koza makambo ya so nde azolanda makambo mwana ye nzambe akolabisa ye ye na mayamba wana un jour ye mayamba wana un jour akoka soka kosoma nzela kosoma bamipardo Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue, chers internautes, il y a Congo Température, émission qui toque, émission Sarabino. Vraiment plaisir, émission de Laka Congo. Napesi merci mingi na maman Rosette la fleur d'Ambour, Azaï Kolandangaï, depuis Allemagne, na ville Ambour. Napesi merci mingi, Nadjo Lili Atalancha, Anos Ozali, sponsor, pe producteur à émission, vraiment mon papa. Papa ba Maria Atala, donc, motema ya maman Hélène, donc, napesi Mbote Besiko Zali, napesi Mbote na Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée, le nom sans ratir, pe napesi Mbote na mon vieux Dadi Paluma. Babi, le meilleur maire de Berlin, avec Olandanga depuis Bundes. Donc, na PCP, merci Mingina, Lynx Longelo, Motema ya Mama Pams Longelo, avec Olandanga depuis Bundes, Bana Poto, Bana le monde entier, Bana Afrique. Boebi Lisolo, Nabiso, Lisolo, l'autre Solo, Lisolo, il y a trésor pour tout, à faire trésor pour tout. Automoni remerciement ya mama Mimi ndenge asepeli par rapport ya mabondeli na ye o vraiment atsengaki na nzambe trésor pour tout encore une fois de plus azongi lisusu na kati ya leopard mais lisolo zalika ko déranger par rapport ya suite bande on a biso o vraiment ba landaka émission kitoko lolaka ya Congo otolobelaka à faire trésor pour tout lisolo yango pona ko ebisa bino trésor pour tout déjà atali kolendisa motema maine ka tolobarake ba men noir rebelle bazali na kati wana vraiment bazali ko lukaka kapona vraiment il y a séparation ya maman Mimi tilelo a lukaka kaka qui trésor pour tout à reconnaître que y a zali maman naï donc je pense que on nzamba bazali ko sala lelo pas trésor yé moko ayebi le pourquoi mais eza likambo moko onde ko moko boye to soya kinaye alobenelenga penatina likambo oyo alobi soki lelo trésor pour tout azolinga ko reconnaître maman Mimi te biso ba diaspora to komisa maman na riche to komisa maman Mimi riche batu pe mususu balobaki ke par rapport kaka ke mwana de 0 à 18 ans par rapport bato basala moi o balobaka bato basala moi droit de 0 à 18 ans soki ba parents na mwana ba monanité mwana soja soit dépassé 18 ans komaka ya mutu mususu donc makambo nyonso conclusion makambo nyonso to lobelaki par rapport ya émission ya trésor pour tout ko na première partie na biso tilelo je pense que ba maman ebele pe baza ko benga biso mais trésor pour tout par rapport à la réaction naie les autres hommes qui trésor pour tout il est d'accord pe maman Mayamba azwa qui peut ba conseil je pense que tozala qui na commune bisika trésor pour toi abotamaki bisika azalaki bisika kolaki pour na toloba tokutana ki pe na maman misusu o ba mekaki koloba par rapport que maman Mayamba a beaucoup la trésor pour tout te ezaka que coïncidence bakutana ki mais lelo yo na misu ya nzambe soki maman Mayamba azali toujours ko déclarer que abota trésor pour tout o lelo que maman Mimi abima
de temps que maman comme maman naie officiel donc maman naie vraiment au abotaye na sur bomonaki ba preuve makambutu maman Mimi alobaki. Je pense que ezaki kaka souhait à maman Mimi té. Donc ils appellent nzambe o azali nzambe à circonstance pe attend peut-être sengaki que il fallait ele kana bongo pour na lelo trésor pour tout pe lisolo na yeto zomona ndenge zobetama bozomona keke lisolo ya mama Mimi eyekoya mais tomoni susu nzambe oyo aza nzambe ya mawa trésor pour tout atizongi lisusu na léopard. Et ça, les biso plaisir. Je pense que tout ça cause la qualification. On a biso n'engé trésor pour tout. Azana kati ya likam oyo donc to robeta na Congo Brazzaville donc ba tout ba sepeli. Mais loko to ko senga kaka toujours besoin il y a réconciliation. To kozonga na moi rétro muke pour na bandeko pe ba benga ki biso o misusu do diffuser ki maloba na bango te balobaki par rapport ya lisolo ya mama Mayamba na mama Mimi o kaka sala ki passe na ba char internet na biso. Donc ils avaient ça la bango passi donc sans plus tarder tokozong appel na opesa rara merci mingi na yeba benga kaye na opesa merci merci na opesa merci na Jolili Atal en chère annonce pe na opesa merci na yeba benga ka le haut sommet na opesa pe ba merci mingi na opesa merci o ba qui est dans la rambette morbe à thé. Trésor un jour, nous avons beaucoup foutu. Trésor un jour, nous avons beaucoup foutu. C'est comme ça que maman, oh, il y a des 9 mois dans les bouts. Nous avons beaucoup foutu. Quand la mine qui n'a pas été balouana, ton maman qui n'a pas été balouana. Un jour, à Romain Lomissima, à Corrézété aux adeptes pour ça. Mwana mubali kana sikuwa nilani sisi soba mwana ni wana na mayamba sio kwa nala kama mayamba na mayesu yebiti ni na mayamba wana enju ni mayamba wana enju kwa sababu kama tumanzia kama kusema na mfaro on peut faire hôtel quelque jour histoire de les dépasser leur en fait genre ah là il m'a mis ça d'aller le m'a mis il a mis à ce que les choses aussi un jour les choses nous bâchiter nous pas du colo chaque tongo à côté na monogoté azobela nzambe na ye le bande akosa kasi ko zema kambo ya so nda zo na mama mwana ye nzamba ko la bisaya ba chara internet boye ki wana ezaki mama leki ya trésor pour tous les qui a maman Mimi mama Janine o abengaki biso tokoyoka lisusu ndeko moko abengaki biso oui donc naza na kombe pa du biche maman de biche naza maman 5 enfants donc na kombe na likambo tant que maman naza na espérer me retourner na kata les femmes oyo naza ni membre ya maman Mimi auto maman Mayamba. Congolais, Congo RDC. Donc, ce qui est comme les amis, ce qui est déjà dans les médias, il faut que le là pour du Cameroun ici là. Papa, tu dis que nous avons été comme ajouté dans le Cameroun, il y a 13 ans, on a mis dans Mayamba. Tout ça là, pour m'engager, la profite de la maman, Mimi, c'est amené. Pas dans un temps. On va dire ce que quand là, de l'autre côté. Le problème, c'est quoi? Maman nous dit maman Yamba. Pas de Kapango ni Bajo. Maman Yamba, ce que vous avez comme stage avec Tira. Maman Yamba, et maman, on peut s'abandonner. Et il dit pas s'abandonner les alaka. Ce qui est solo le thème à la yédizon, parce qu'il y a tout le monde à présent pour tout. Maman. La combo ya Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, maman, pour la nation de la monde, que les bénins de Gonaïa vont seulement, vont pas les samaki. La chose, c'est que la maman a vérité que les gens, quand ils ont payé, maman est déjà interne. Maman Mayama, au bout de la moine, ils ont fait ça dans le monde et télé. Pour m'engager la béni la téléphone de maman, parce que nous avons battu la maman Mayama. Parce qu'on va te lire, c'est un peu, on va aller la communauté le boy. Mais c'est pas la faute à maman de Jésus.
À mon nana, on n'a pas de la tranquille. Le loup est de où elle a fille à 13 ans. On y est de l'obité. On y est de ma caméra de l'obité. On y est de personnes, même à ces niveaux, de la caméra 13 ans, même mis sur ma lame, même mis sur ma dé, même à l'eau de ma terre, parce que c'est le la caméra 13 ans. Maman Yamba, ce que dans maman, bon, 13 ans. On est bon, 13 ans. C'est un jeune de 13 ans. Moi, on a fait un niveau de village. Quand on dit que maman a été là, c'est quand même. Il n'y a pas de maman biologique. On qualifie la défaut là. Il y a maman mini. Et puis, ici, ma caméra, et les jeunes qui viennent de l'autre. À tout à l'heure, il y a des violences. Non, c'est pas. On a maintenant de nouvelles jetés. Et comme on a toujours dans la tasse donnée, on a besoin de situation, après on a même dans le monde, on commence à faire des choses, c'est la monde, on a encore la légation, on a fait des trésors. Trésors dans l'année, c'est ça, on va dire, c'est dit parce que la bande va dire, l'année va tirer là, ça tique en haut. C'est ça, on a. Mais si le fait de la vie, c'est bon, ligne, pour que tu aies la vie, on a mis sur le jambé. Et puis, dans le il y a papa qui n'a 13 ans, maman Yamba, pour voir le numéro de silence. Et comme tu fais quand on a plein de nuit, et dans l'année, on a fait le coup. Regarde les filles que l'on a mis à faire. On a fait une autre chose dans la maison. Il y a des comme un trésor, tout vraiment, aussi, la campagne, il faut que tu fasses cette réalité. Pourquoi tout le monde se dit ça, maman, ni on se la monde, c'est pas tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que Boyeki vraiment dengue Tosololi. Tosola qui na maman le qui maman Janine atinda ki message na yepe Tosololi na maman na biso mususu wa benga ki biso depuis Mikilia poto ya na poto. Ameka a coupé sa conseil à lobby Trésor Amikitisa. Le lot tout le monde vraiment Trésor et ça il plaisir le lot Trésor na quatre équipe nationale. Ça il plaisir mais le solo oh ya maman Mimi par rapport à makamba ba kisi ba manger ba bazo tinte. So le loka maman Mimi na maman Mayamba ba solo na bango baza ba maman to ba ki to a besoin que Trésor pour toi rejeter mon touté. Au moins le solo bazo beta le solo ya Trésor pour tout ba yebi histoire malamuté. Moi histoire pour na goloba papa Chamala pe bisika azali qui président et Trésor pour tout, il faut pas Lucas s'impliquer dans les cambo parce que papa wana président wana yene mutulelo azwa Trésor pour tout muta popil c'est boye ne Trésor pour toi comme à niveau haut. Donc Trésor pour toi dans les locaux zaki ensemble déjà zaki na locaux déjà nzambe azai kota mwanango donc moni pe marambu ya football les arapé biloko musupe bat babota manango ine football poko otangela ngo chic po moni pe briller bato pe to mona lelo ba sala pe ba école de foot te ba kota pe par ninte mais lelo ba on mami benga ma ba grand joueur donc Trésor pour tout ndenge vraiment boyoki vraiment ndenge ba mama mi balé ba lobby ezo sala passe tous a besoin de réconciliation Trésor pour tout à reconnaître kaka lelo za ba trace Trésor pour toi il a fait combien d'années ba sélectionner sous une équipe nationale te mais lelo zo mona ke nzambe oyo toloba ke nzambe oyo aza nzambe ya ma Trésor pour tout abetika ka match moko mais nzambe ya mawa ba sélectionner Trésor pour tout donc bisika maman Mimi azali et ça lié plaisir atindi pe ba message na remerciement ou alobi ke Titan il faut payer ça va remerciement nangai et ça linga plaisir moi nanga lelo kozonga na kati ya le pauzo mona cet amour anaza azanango et ça amour moro boye donc auto mona ki amour ya maman na mwana maman a besoin ba bien a été peut-être bateau bazana na rive gauche ne to loba na famille mususu nde bazo mona c'est comme si ce qui le Trésor pour tout andimi que maman Mimi bango ba reperdre te babi en risquant de gagner vous risquez de perdre parce que Trésor aza mutua azo vivre azo mona paix abetara marambo karate quelque part à côté ça peut conscience na ye na marambo bino surtout famille ya mama Mayamba bo bénéficier trop pour notre Trésor pour tout les longue vérité yebana ke mama Mayamba aza maman Trésor pour tout
eza eloko te bobénéficie na mapangu bobénéficie boye bolinga bokendaka omoni bato nyonso bakendaka nzela ya molili suka esukaka mabe. C'est le temps bosala libota moko parce que mama mayamba na miso ya nzambe azo coûter très cher parce que mutu déjà une fois ya kozwa ya kobomba wata muta bombi yo 2 jours na miso ya nzambe kozala ingrate kozala ingratitude te parce que mana nzambe etambulaka partout. Mama mayamba aza mama trésor pour tout, mama mimi aza mama trésor pour tout. Mais maman na biologique o ya bimisa na muchopo c'est les mama mimi. Ba radio trottoir na bino radio trottoir o boyaka pona bolo baba information moko boyete. Parce que maman mimi aza mama zobate aza mama moko lelo attaque à salamabe. Mais ce qui lelo a retrouvé ba trace na ya trésor pour tout, c'est une bonne chose devant l'internet. Na bi ke ba mama tout bazana diaspora likambo etungisaka bino mingi etungisaka bino makasi ezana ba papa parce que bato musu babenganga balobi ke soki trésor pour toi azokolinga kaka te ya ko reconnaître maman mimi biso de komisa maman na riche pona yeba ke maman na bomo ya mutu aza vraiment eloko moko précieux zanga na oni bato musu to lobaka na biso zanga na papa mais maman te comme mama mutu 9 mois bato ba bota ba yebi pasi. Donc batika ko créer les maman mayamba masumu likolo masumu tango likambo yebani soki mama yamba abota trésor pour tout te eza likambo ya kobomba lisusu te parce que tozomona bana o mama mayamba aboti bazo pesa ba confusion totale balo baka ngana landa boye ngana landa mapasa ngana sala boye non parce que balobi le seul justice c'est Dieu. Justice nzambe ere kokaka bandeko nanga o bozotala ngai o boyi o vraiment boyebi histoire ya faire ya trésor pour tout surtout bandeko ngai o bazana rive ya mama mayamba bozala franc bozala vraiment na motema mo trésor pour tout ndeko na bino o toko changer to bofani na ye mais du fait que côté ya mama mimi justice nzambe pe kozala donc tokomi na suka ya analyse na biso sur le net oyo ezalaki kaka mpona kope sa suite ya affaire ya trésor pour tout pe par rapport ya remerciement ya mama mimi oyo vraiment remercier amoni susu mwana ne ya kozonga na équipe nationale ya biso le Léopard. Merci beaucoup na Florent Ibenge mpona osali soi na yo ya trésor pour tout, c'est un grand footballeur on le dit l'autre monaki trésor pour tout comme il a baisse. Mais Nzambe o aza juste trésor pour tout, toujours il continue son carrière, le football. Ado continue toujours carrière na EP, toujours mon a o elo ko trésor pour toi tu ko sala donc ada mutu mo aza très chanceux, ada mutu mo aza vraiment mutu abenga mai pa Nzambe parce que trésor pour tout, il a beaucoup du talent, il faut le dire. C'est un joueur professionnel, c'est un joueur à beaucoup de talent, moi je l'ai dit. Merci beaucoup na maman Rosée de la Fleur d'Ambour. Merci beaucoup Nadadi Paluma, le meilleur maire de Berlin. Merci beaucoup na Chalet Chamba, le nom sans rature. Merci beaucoup na Jolili Atala. Merci beaucoup na Igor Mintou. Merci beaucoup na Bato Ino Sobalingarabiso Balandarabiso. Merci beaucoup na Clémy Nyangezi. Joyeux anniversaire déjà en avance parce que tu as eu un anniversaire dans les dimanche. Merci beaucoup na Bobo Belem. Merci beaucoup na Kadi Viminde. Papa na Prince Auréole Lion Viminde. Na PC Mbote Piscaza depuis Paris, Amali Morte depuis Paris. Bien aimé, merci beaucoup na ma chère internaute. Vraiment au Bolinga Kabiso Jean Chamba depuis Canada, papa na Jimmy Salvador, motema ya Mami Chamba depuis Canada na Ottawa. Merci beaucoup na Nana Chamba. Ya za na États-Unis kuna ba côté ba Rodrigue Chibwabwa. Na ba Guy Moshebe Fitsi. Madafok albaon bazala kuna na États-Unis. Bato nyonso vraiment o bolingi bobenga numéro za wana pona lisolo oyo ya affaire trésor pour tout. Donc tout linko découragé de trésor pour tout est déjà sélectionné donc nzambazo salaka abika musinaye. On est toujours derrière notre frère trésor pour tout mais likambo eza à côté
oza ko déranger ba cher internet zo déranger ba maman mingi à Congo. Trésor pour toi meka ko régler yango, je pense que vous avez encore une continuité pour sa vie. Merci beaucoup Nabato Nyonso Bolinga Rangai Peggy Titan. Merci beaucoup Natania Siri Kimotema ya Ami Singoma. Merci beaucoup na Yeba Bengaraye Junior Chaumba. Papa na just na étant depuis Paris pe bandeko nyonso batala ka émission Lolaka Congo. Je pense que c'était la analyse sur le net. Moi coup d'œil na remerciement à maman Mimi pour notre trésor pour tout. On se retrouve à la prochaine émission Nabiso analyse sur le star et analyse sur le net émission Lolaka Congo. Bye bye, abonnez-vous massivement na site Kitoko Congo Température. Mon atier botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo Température. Eye na mopepe asika. Ya Tobina Congo Température. Eye na mopepe asika.